bolumbu ya pasteur Carlos ebimi. Mama Jeanne Masamba yeyo awawa. Évangéliste akoma évangéliste na ebite. Soka zo continue ka évangéliste ango. Soki pe na makambo oyo ebimi akotika bien ako continue. Esali pasi mama na biso yeyo Jeanne Masamba akoma ki koteya. Akomi évangéliste. Abike na zu mobali ya pasteur. Ngai pe nakoma quand même koteya. Nakoma kosalela nzambe. Alobike yende. Mama tolo na se. Koluka nzambe tolo na se. Ministère tolo na se. Lelo passe kalambai. Vraiment makambo sali. E sali pasi e sali mawa. Bolanda ngai. Bo komante. Bo like. Bo kota to solola. Awawa. Parce que zali kambo ekoi na corps de Christ. Soko sisi kolia na maya tiede. Après, on va landisa 1 litre. Malembe, parce que te o etambola na mai pour na kokonda. O kosala lango 1 mois, 2 mois, 3 mois, o kozwa résultat formidable. Soki pe na journée, o kosala te o eza juste pour na cholestérol. Te na biso ya bio, eza graisse. Donc o kosala lango tout le temps ndengo lingi. Eza na inconvénient te. Donc la princesse alobi après ba fête auto kolia mingi bo sombate oyo na Angola eza disponible na Kinshasa eza disponible tokotia la bino ba numéro eko. Shalom à vous, shalom à tous. C'est moi la sœur Inès Nzemban avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie qui l'appelle de notre Jésus. Soit avec vous, Nzambalola Pambola Binobo, commenter, bo like, bo tinda na ba WhatsApp, ba message. Yom tokoti mokolo aliboso awawa bonne année 2023 et pas na bino. Onyo sobola ndanga babone na ngai en tout cas bonne année na bino. Nzambalola batele biso tokomi mais lokola tokomi tokoti vraiment mokili lokola na tokufite tozana bomoi makambo ezo ya kaka makambo ezo bima kaka corps de Christ makambo ezali na kati ya corps de Christ. C'est maman évangéliste Jeanne Masamba mama tolo na se ba oyo bazala ba Facebook ba yebi kiye mama tolo na se Jeanne Masamba ex danseuse ya Werason ba o bayebi auta osala émission na emoko na Congo mikili e cartonné pona mo oya bimisaki ke ba bwakeli ye maladi akoma ko bimisa vraiment mon pepe na respect et pas na bino babone na ngai boyeba nini o ngai nazoloba esali pasi esali mawa bandeko na ngai Jeanne Masamba yeyo awa mama tolo na se mama Anne tolo na se Jeanne Masamba Kalambai aujourd'hui tomoni ke Facebook na yo ana kala akangiango oya azalaki Anne tolo na se akangiango lokola esupa akangiango sope kangami ne azaki ko porter kombo ya mobali na ye azaki ko porter kombo ya mobali na ye sikoyo ekomi kombo mususu ezalaki Anne Kalambai tolo na se kombo na ye ezalaki wana sikoyo na ba TikTok ekomi Jeanne Masamba ex danseuse. Donc alongoli kombo wana yango zomona ke tanto ozonga to comprendre que non baza so ensemble te na mobali na ye o abanda ko porter kombo ya Kalambai yangwana automatiquement ndeko na biso a changer ba makambo yaka na réseaux sociaux yaka sima e yaka sima e yako bimaka sima
me makambo mona se lekaki eye kobima nsima. Pasteur yango yorwa ba photo na bango bazali couple mo kitoko, couple pastoral Kalambai wana bango moko mama pasteur. Après tanga monike nakomi mama pasteur pona nini pona mutu nazwi aza pasteur. Mais sikoyo nakoza apeka bongo te nakoma évangéliste. Ndenge mama na biso Jeanne Masamba akomaki évangéliste. Bomoni ba photo totie azana col pastoral ya évangélisation. Awa mariage na bango ya mama Jeanne Masamba, ex-danseuse de Werason. Nini oye komeli bango? Bazai couple moko tango somona mama Jeanne otali obi bête sauvage. Ya bande robi n'est pas Werason. Ye yo aye na poto. Tango aye na poto abalaki déjà selon ba information abalaki na ye pasteur pe Kalamba ya mizalela ki nan pasteur te. Donc pasteur na ye akomeli yango na poto. Azalai pe na mwasi na ye. Tanga zaki na mwasi na ye akutani na libaku ya koyeba kokutana na bête sauvage mama na biso tolo na se. Alobi danseuse ya wera. Mais okopa bien. Okopa bien. Ya kozala penza pona ministère etambola malamu. J'espère biso nyonso toyebi bandeko na nga ke ministère ekoma otambola na kombo. Ministère ekoma kotambola na kombo. Alors, il faut kozala na kombo wana nde ko influencer batu ba yebele, batu ba landaka yo tina ba réseau ebele yango tozomona l'église na biso ya pasteur Bamekoto omona ndenge batu bazotonda pona nini kombo ezali influence ezali na ba réseaux sociaux ezosala ba live abatu ebele koleka vraiment ba église ebele koleka ba ministère ebele bandeko na ngai yango wana pasteur alobi non papa Kalambai akuta na mama na biso Jeanne babi atikali kotika mwasi na ye tanga moni mama Jeanne akangameli mama Jeanne balingani mama Jeanne paza na mobali na ye bakutani balingani bakomi kofanda bandeko to balancer ba photo ya mariage azwaki mama Jeanne yaka to fanda te alobi na ko honorer ye tango honorer mama Jeanne bakomi pe ko salad bakomi kofanda baboti pe bana mena kobota bana ana baboti ndeko na biso tellement atikala ko sundola mwasi balobi ke pasteur akanga ba valise omona ka na lingi nanga sutake ya tikala otika yo ndenga tika ki mwana muke kuna toyebi te eske mwasi yango afanda ki amesana ki ke mobali moko akenda boya tikanga na mwana bebe toyebi te so mwasi yango pa abwaka ki tolo na se abanda koluka nzamba ya vengeance po nzambe aleka koyeba kobundela ye bitumba soki mwasi wana alukaki nzambe tokoloba ngo ke eza ba resultat ya lelo soka alukaki nzambe eza ba resultat ya lelo oyo esali ke pasteur na biso Kalambai atika Jeanne Masamba ex-danseuse atiki ex-danseuse ake lisusu bandeko na ngai epai ya mutu mususu esali pasi esali mawa nga tozaki ba camarade na Facebook mais namonaki mama tolo na se mwa kala mama Anne Kalambai abanda lisusu komona na te wana ezaki Facebook ya kala oyo aportaki komba ya mwasi na ye ya mobali na ye lelo Facebook ekomi mususu TikTok ekomi mususu azongisi identité na ye po batu baya ko reconnaître ye ke eza ye bête sauvage oyo abanda ko bina pa Werason changement nini nga na remarqué pa mama Anne nebi koza mama moko toza na yo vraiment proche na ba réseau Olanda émission oyoyo eza contre te mais makambo tozoyoka oyo ezokomela biso yango wana ezopesa pe susu corps de Christ makasi bayeba makambo ni mpona tozwa mayele eza na
likamo boye lobamake na kimi na kati église natiki mokili na ke na église na kekuta monde na mokili. Mama Anne tango azalaki na pasteur oyo pasteur Kalambai okomona ba post na ye ya banini na kala ba Facebook na ye akala tango azalaki nano marié na mobali oyo okomona ye sans trace kutu ya kolinga koyeba ki o nga nazalaki danseuse o nga nazalaki bête sauvage trace ezala été. Mais siko il y a des changements. Bon on peut sabino pourquoi changement ngo omona mama Anne na ba TikTok na ba Facebook bokomona ye azongeli ba mitie na yakala azongeli ba contact na yakala le 25 décembre awa auti pe ko publier mon papa Werason. Mon papa Werason auto publier ngo na compte na ye ya Facebook bandeko na ngai. Soko koti na TikTok auto publier moyaya Ferregola. Ozonga boye na Sankara. Problème ezate batu misu bakoloba bosikwa boya bango bongo boye ngabite na yebi ke baloba ke mutu soka bongwane akomi nouvelle créature. Donc ba chose passée est passée déjà. Maman Jeanne na moment oyoyo mama tolo na se moi si makasi ya bandako mema ba prière ya basi batia tolo na se koluka nzambe akoma de na dimension akoma ki évangéliste contact pardon na batu oyo wana kuna ya kala alingaka mona ngo vina ya kala alinga mona ngo lokola Egypte alinga zwa vina ya kala na makambo na bando sala kala ezala lokola Egypte. Les choses passées sont passées. Eleka il fallait tala sikoyo aujourd'hui azanani ko poster ba wera ko poster ba Sankara ko poster ba Fere na bite keza mabe te mais siko ezo dépendre na dimension nini o mutu akomaki nango na dimension nini o mutu abanda ko luka nzambe abanda ko luka nzambe na ndenge nini akomaki tina niveau kokoma mama évangéliste. Donc wana azaki sou mama pasteur kate ya ko soutenir mobile ne pasteur ye moko pe akomaki na évangélisation ye moko na ba otokolo bakato nyonso eza bakombo ata portre na nyonso ya bakombo to benga banka pasteur do ye moko légalement pasteur na ministère mobali pe pasteur. Donc ça sous maman pasteur te po zui kombo mobali na yo po soutenir mobali na ministère. Non, yo moko pe okom dia na ministère. To mona ba mama Shabani tozo mona banini o makambu nyonso tozo mona ba joli deta o ba bongwanaki nyonso tozo mona bango. To mona ne bembe ya mama Chalamwana mais j'ai 30 a utako poster mama Chalamwana a kufi batu bazolo ba azane émotion te a poster kaka bi posta azole la kutu te boye pona nini a changer les gestes a changer ndako a changer quartier. Donc les choses passées et leki akomota la sko vinae poso totali ba vina biso oto sala kala vi oyo mama na biso Anne asala ki epa ya Werason ezaki vi moko soka kanisi yango eza ba mauvais souvenir yango tozo yoka na ba témoignage ya mabe siko na oyebisa bino cause nini o esali ke mama na biso azonga ko poster azonga boye nde na lobake akima kimbula na mokili abina kende na kati ya ndaka nzambe na kende ko batama akomi kuna akutani na mutu pasteur oya lingaki ye. Donc ye pa lobi tellement to lingani na pasteur oyo naza lisusu bête sauvage te na koma sko mama pasteur akomi mama pasteur bizaleli o mama abiso amoni pona koloba ke mobali ye moko akimi ezali boso te ki akimika epa ya mama na biso ani akimaki déjà boso comprendre na ye na nkolakse lamba moni lambo alati engolaksa ke ye moko pa koma ide na ministère azo soutenir sou mobali te ye moko pa koma ki na ministère na ye
omoni ke pasteur akimaki kuna awa lisusu aye akimi yango mama ani alobi nga kutu mtu na uta na mokili na ye na bongwani bokanginga na mobali te bokanginga na ekobo te na fandi lokola mwasi nyonso na soutenir mobali lokola mwasi nyonso a soutenira mobali partout mama abiso andoko poster pasteur couple moko kitoko nde bazalaki ezaki na ndeko mona kala mona photo yo aloba bi mais ba pasteur na kompena bango te kala déjà do ekozala ba 4 ans ba 5 aboy abi pona ni bazaka kasu ba moni basi mo bakenda sango ba ye bino posa na bino kaka ezalaka ona kobongola ye poni bozwaka nante oya bongwana omona pasteur mosala nzambe la bouche autorisée na ye bato balobelaka ye baza ba païen pona nini bozolinga te kozwa bato babongwana bolingaka bino mofo bobongola bango les mêmes choses na passé papi na lisolo oya Monique ye muto akotisa Monique na makambo nzambe Monique azaki na makambo nzambe te ye muto abongola ye na kobongola bongola ki ye akoki na ye pete kobongola muto ya pasi kobongola muto esengaka ye moko nzamba bongola mama na biso Anne aza déçu aza na pota na motema ya munene auti kuna kutana pasteur ausale ba aventure babi pasteur ko linga basi sikona mama ni tolo na se bête sauvage na pasteur nani mutu alinga ya obebisa ministère a muninga il faut bête sauvage kutu nde mutu akoma na église akoma ko linga ponde toloba ke liboka oyo batutela pilipili esilaka biso ba Kongo toloba esila nkemo te esila solo te donc yango moni bête sauvage abi musuku to esika to uta biso na mokili eleka nango akomi mon grand frère ego là na basankara azongeli relation na ye po alobi esika penza na ye na ye kokute hypocrisie moko donc kosaka na kutu te kosaka na kutu te apesi ye ba valeur azobenge mon seigneur ndenge Sarah bando benga Abraham ye pe bête sauvage abando benga pasteur oyo pasteur Kalambai azobenge nini azobenga ye mon seigneur azopese ba respect na ye mais mubali akoki kate akimi ndenge akimela ikuna awa liso asali nini akimi do bikima papa na ngai makambo fo botika ngo ya kokima kotikela basi ba charge yo ke kobotsa muninga bozaki bien okimi nini donc soki kutuba video awa donc eza ya somo po na kati église kaka olingela ninga n'intérêt po ya retourner sur l'église tango monika umel déjà bien makambo pe to kanisaka ndenge passé denile sa ba danser siko kanisa tende banda ko bina bonde ba balola loketo basaka na bango ndenge mona bana basi nyonso tanga moni yango na ndaka lobi na bae na kima na ngai mais muto apesio déjà implice l'évangile moi batu bako ye bête sauvage api ando bina power ba ye na église na yo ba ye na église no po anini bazolanda muto ya sala kombo oyo landaki olingi yango nde tolobaka ba mama soko yoki deja ke mobali moko asala mwasi nebo eloba bakosela ye soko yoki musala neko kima soko yoki musala neko linga oyo kasala epa mwasi wana akoya kosala ngo pa na yo aosala ngo bandeko nanga kosala penza po wana ya caractère ndenge na sala basi yango na kuma orema komona muto pasteur penza soka kangisi photo na mondimi ka simple boza na kombote okay no wapi au poste yote makangisa na fere akangisa na héritier akangisa na papa Wemba akangisa na Kofi okomona yo mutoza na bonzambe ozo kwanviye ba musicien o bazana ba kombo o ba obeta ba Bercy na mokili ndeni tokoka ko péché bango ba ya pa na biso so biso tozo kepa na bango toko péché bango ndeni baya
bamona bino mo kutu bokoka na bino tata ba zeniti ba Bercy boko beta te biso kutu bato mokili nde mutu to beta ba Bercy biso tu bato mokili bino nde bozo kwanviye biso soni ka bandeko na nga soni ba pasteur ba sœur en Christ biso nyonso kwanviye ba ndeko nyonso wana you can see ata ba live ekoma kosalema ya kofinga bafingi Karine bafingi soki nani bafingi wana musuko Noela so bafingi Manuel soko ke kuno ke kuta ba live yano bato bafinga bato abarando bato balanda bango kokanisa te za ba païen ba chrétien penzo bakenda ka église wana bango mtu bafanda na live bango kutunde penza ba première fan number 1 bango biso ba misuswa to fanda ka to solo babolinga biso te yetu na sala rando te na swana te na kutu baswana na boye te ye kaka boye bolinga penza fo bato wana ba rando uyango nde bino penzo bolingaka esika kutu boza te to kenanu to yo kananu kune loko e porter biso en place bolinga te yango makambo nangina peso conseil moko mama Anne. En tout cas, ça makasi. Eza facile te ko passer n'étape yo passer. Zwa makasi, nzamba peso makasi ya oboko la bana. Nzamba pesa makasi azananu akufite. Esalinga pasi, esalinga mawa. En tout cas, ba papa to zonga to réfléchir makambo bo sala basi awa eza bien te. Eza bien te basi ba oza ba victime eza na misuku tu baolo bate soki balobi balobawa moto ekopela na lingi bino mingi babona ne lisusu mvulo ya sika makambo efongwa manyoso ekangama efongwa mon nom puissant de Jésus nyonso o esalama kite na 2022 na 2023 o esalama na kombo na Yesu na lingi bino mingi babone na nga na pesi bino bambote oya lingi te pona kokonda ezali ba contact na tie wana bo contacter bo somba. Bonjour, shalom à tout le monde, c'est la princesse de l'Éternel, la Sainte Charlie Tiamuna Nyatizila. Alobi, la princesse amemene bino ba nouveauté à Sika. Donc, tout ça na Teslim na biso oyo CMT, la princesse a reçu comme la bino, et tant que moi, la mboka, dès qu'on a bino, vous soutenir, on s'en la olo. Le bien de tout ça, na te na biso ya slim mincer et ça moko. Mais tout ça, là, on emballage mi balé. Donc, vous voyez que ça, là, on a boutou, ce que si qu'on lia, na maya tiède. Après, vous voyez qu'on a dit ça 1 litre. Malembe, parce que te au état dans la maille, pour na kokonda. Au conseil lango 1 mois, 2 mois, 3 mois, au conseil résultat formidable. Ce qui paye la journée, au conseil la thé au juste pour la cholestérol, thé na biso ya bio, isa graisse. Donc au conseil lango tout le temps dengo lingi, isa na inconvénient. Donc la princesse Alobi après ba fête auto ko lia mingi bo somba te oyo na ngolais za disponible na Kinshasa za disponible to ko la bino ba numéro et ko bana ko traverser wana toza pe na batasi na biso ya Teslim soki oza na besoin na mo commander to ko saela yo toza pe na batena na t-shirt na biso na si omoni ngai yango yo la princesse Alati eza juste pour na ko encourager bandeko soko sombi mingo comme abonné to ko pesa yo t-shirt moko. Donc, bo somba, bo commandé, nzambe akopambola bino, eza musana nzambe, tozo ke nango, toujours liboso, et bobo sanate, single na biso ya mon confident, la princesse Saza, chante de l'Éternel à Yembaka, a otu ko bimisango, et bo partager, bo télécharger, nzambe akopambola bino, Teslim, eza toujours na top, bo somba yango, bisous, bye!